Yaya, j'ai toujours dit, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Il faut faire très attention. Là d'ailleurs, c'est très compliqué. Yo muto lingaka mobile ya bien. Te ngana la mobile a bien aya kobalanga. Na kute na tonto mo boete mobile a bien, mobile a bien. Mobile a bien za la kandenge nini. Yo muto lingaka kokende boîte de nuit. Papa Fisto, kaka siko lingo peksa biso boîte de nuit na pekisho boîte de nuit te salaka ongele. Kolingaka mwasi to mobile na boîte de nuit te surtout soki minu ekoki ata kutu minute te kende boîte de nuit na yo sepere na ndenge na yo. Donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ya lisoto kobetela awa ekopesa o mutuku swa ndenge epesinga ye mutuku swa. Jeune fille ya secrétaire ya sika moko songolo akuta na tonton moko ba mbala bien amemiye plus tard tonton wana bengisi ye basa la fête quelque part wite yaka na ndako na ngai jeune fille wana afutelaka ye moko mobali alali pa mwasi na tongo akoti na salle de bain akende kosukola azonga te atika mutuka na ye libande ya lopango bana quartier bake otala na mutuka oyebele ko bamonaki na mutuka yango lisoto kobetela yo lelo kombo ya fi oyo Regina. Voilà. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokuta na ka pona ko solola makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai komona ngai tata pelende. Voilà. Ozala na Ituri, ozala na Pointe-Noire esika tokobeta lisolo oyo esalami, ozala na Gabon, ozala na Lesotho, na Érythrée, na France, na Belgique, na Allemagne, na Bundes. Yebisa bandeko papa Fisto na bandi émission après-midi. Tika topesa mbote na moi 2-3 personnes oyo boze ko na biso bo soutenaka biso na pesi mbote na Marie Bivens, on est ensemble. Maman Aimé Zola de moi, toujours présente. Voilà, Eric Chimanouka, merci. Namonio, la première dame de Belgique, Maman Marie-Thérèse, Wumela, Yonde Mankambu. Bozali ebele, ebele. Maman Suzanne Massamba de moi, na pesi yo mbote, esika ozaina ba maman nyo surtout, na pesi bino mbote. To partager, trobaki yango yaya, to silisa, année oyo atana moi 45 000 abonnés et comme ça la biso kitoko mingi ceux qui ont salenga pe exploit bo salenga plaisir tam super 50 000 abonnés et comme ça la kitoko mingi alors pour la kokoma wana pour la kokoma 45 000 abonnés ezali extraordinaire te ezali magie te tout na kaka papa pembeni papa est-ce que osabona déjà maman osabona ya moi si osabona to s'abonner massivement pona tokoma ebele. Rappelez-vous, masolo otole ko beta awa etali ko sunga batu ebele. Ba masolo otobeta awa tobeta kayango na makanisi ya ko nuire batu te. Na makanisi ya ko bebisaka réputation ya batu te mais plutôt ko sunga bandeko esika ndeko moko akoyaki yo okoya te. Esika ndeko oya longi yo pe osala nini olonga nde objectif ya émission oyo yango wana. Voilà. Ya toke ne mamoko na Pointe-Noire to betelo lisolo. Na esaki bino Pointe-Noire ne makambo. Ma solo esala makana Pointe-Noire ya. Mbote na bino mandeko ya Pointe-Noire. Bino na chaka motema na ngai epai na bino. Po bino na masolo. Bino pena bopesa ngai esengo. Voilà. Ezalaki na jeune fille moko kombo na ye Regina. Regina en principe babana ko fana epa na bango na Brazzaville na ba parents na ye. Tango Regina si kelasi a eu diplôme la comptabilité quelque chose comme ça ko luka musala Regina a eu sa connexion à musala na Pointe-Noire. Regina a accueilli na Pointe-Noire. Abundi bref tango ba foutie Regina était capable à jouer mon appartement na ye à chambre salon. Asaye moko no jeune fille a salarié moko mususu. Après 3 mois, à Azonga Karaye Brazzaville, à Kepa Bango, moi week-end, et puis à Ekozonga. Regina Salaïkaka, 6 mois, na Pointe-Noire, na Moussa, na Yewana. Alors, et si ka Regina wadaye ko vanda Regina, ne si ka ko so bis, atambolaka un peu moi 10 minutes, 15 minutes, et puis bimina na nzela, azeli,
mutuka pour akende. Regina asalaka ngondengona pendant les 6 mois oyo azalaka bongo na chose na Pointe-Noire. Regina, c'est une très jolie dame, hein? Très jolie dame. Regina asana ba 31 entre 30 31 32. Regina jo mususu azokende po akende esika azwaka transport. Amoni mutuka moko ya kitoko. Mutuka pene est bien. Batelemisi tantine boni bien ok wapi otena kena re awa na bis na kende musala musala ngo wapi abisi mais ngape na okende kuna soko lingi na ko pesa yo lift na ko mema yo na tika yo kuna, ce qui n'était pas mauvais. Regina pona ye amoni kola a save dans l'anglais a save mbongo, c'est à dire que mbongo a transport à jour wana et longwe kwa bombi yango zaki mabete. Et surtout mutalai na kati pe un jeune homme mobali mbinga sans hydroquinol na mutuka ya bien pena 4x4 ya noir. Regina kote na mutuka babandi pe okenda tuni kombo na onani kombo na nga Regina mobali pa bino kombo na nga yi Daniel Daniel comment tu basali connaissance boyebi. Regina pas azaki na mobilité azaki pe na compétent et puis akuta na horoscope, c'est pas facile de trouver un mari et tel que Regina tina ba 31 32 azaki na mobile à sûreté na yebite ceux qui ba boyana o alboso to neto tikaki na Brazzaville, je ne sais pas, mais kuna Pointe-Noire azaki na mobilité. Basololi osalaka nini nga asalaka basololi ti bakomi esika oyo ya musala ya Regina. Daniel aka tiki Regina tina musala na bango atiki ya kiti. Ça va. Bakaboni pe Daniel pa kenaye, Regina pe akenaye. Ba jeune fille, ba yaya basi, tozalaka éveillé, tozo peigné yo. Là d'ailleurs, c'est très mauvais. To pekisi ba memayo na mutuka mutute. Ba edo na transporter, mais zalaka vigilant. Bande komi ba le bele ba salaka ba jowa. Tango Regina kote na musala, Daniel pa baluka ki. 2 jours après, Regina Monica a téléphone na sonné. Grrr. Allô, nani wana? Te Regina boni nga Daniel. Daniel, comment tu vas? Regina au lieu à bouler. Mais comment est-ce que Daniel m'appelle? Na pesa qui est numéro de téléphone ti. Et surtout ba mi bali basala ka mingi ndengwa so akutena mwana mwasi eloko suka. Soka bandone bandete eloko suka senga Ogopianga numéro na yo, numéro ya contact. Pour ceux qui ont beaucoup d'années, ceux qui ont bungani wana, au kozoa souté. Mais avec le numéro de téléphone, on peut retrouver moi si au petit noir. Regina n'avait jamais donné le numéro de téléphone, naye et pas il y a Daniel. Mais Daniel a bengi. Daniel boni mais abi ozo ki numéro na na pesa ki numéro na ngate ozi yango nini. Daniel a insisté, on peut qui ngaï, mais à pesa qui est numéro de téléphone T. Ouais, mais sur la pesa qui a monté parce que à pesa qui est numéro de téléphone T. Parce que yé mora bagino so na tango marbe baki. À pesa qui est numéro de téléphone T. Bon, le col a paix Regina déjà, elle est là qui peut Daniel, elle est bachar maintenant à mon avis qui a sapé mobile mora bien élégant et puis à la mutuka, à la vie bien avant d'aller yé moropé, à ça quelque part, business il y a famille. Yemta aki soki par la business ya papa na bango kaka ndenga esaki amuna ka moi normal ça va etika ndengwa. Daniel va passer des rendez-vous yena Regina bakutana week-end quelque part bakutani pe week-end na week-end bakutani quelque part balie ba meli tango sili. Daniel azimbongo na valeur il y a $200 à peu près. Après si Regina, bino ça va, prendre ma transport na yo, et puis na ba unité, y a pas de souci. C'est peli. Azu yango pe, akei. Regina pe, azu yango, akei na ye. Au fil du temps, déjà tango ba liaki ensemble, wana, ça veut dire que relation est bandit, ba comme copain, copine. Moi, quelque temps, parce que Daniel, Aïsaki, Regina, naza pena trop busy, mon naza à la Pointe-Noire, mon na ke Brazzaville, mon na ke, loki, akenda rape benga onini Kabinda Nangola Kabinda no wakote wana donc soko bengi nga elekite komi tungisa mate tikelanga kaka message
bakutani weekend esili lundi pe Regina pe azongini musana comme c'est doit donc bakomi ko bengana régulièrement kaka ndenge ça qui est Regina bengi Daniel R moke le gite akomeli message okomona plus tard na butu Daniel a répondre mais ce qui était étrange na moi Daniel mingi numéro banda le kate mais à partir ya butu ba 20h matakuna numéro ya Daniel ele kaka mais mibali mingi babanga akoyamba téléphone na bango na butu pour peut-être moi sina azali wana mais na moi bayambaka oh nanga nini na moi erakutu na butu nde ayambaka mais aucune idée jusque là okomona après du solo allez omona Daniel atindeli Regina Mbongo na téléphone non joie chérie ça c'est pour des unités moi $200 bah au bout de la 2 semaines après dans restaurant balé bah ça quand jour après $500 bah kokisi 2 semaines ya la nanga malamu ona si mobala bien mobala ngo to pesa ngaba mbongo ya mobala pesa ngaba mbongo asala telo ko mo te mobala bien tala mibali to lingara yango mobala bolinga bino yo est-ce que mbongo pesa ya pamba bino bokamisa nga surtout ba ya basi bokota botela nga pe ba j'aime kotela nga aimer vidéo partager ezolo belo moko te mobala pesa ka mbongo nyoso tout mais asenga ka ofetiti sosola est-ce que komi to sola pembe 2 semaines après na espace ya 2 semaines wana mbongo oyo Daniel a pesi Regina eza na valeur à peu près $2,500 dans 2 semaines nyoso tout ça sangisi sans côté route oyo ndenge ba bande kolia et consomme biloko miki 2 semaines après bon ça va quand on est alaka et bah woman non bah si ba yebani sika boy Daniel abino en tout cas est-ce que toko kuta na terre na oza moi na ngai la comme ça besoin na yo bon ngana za mutu ya mukete tokuta na hotel moko songolo ya munene na Pointe Nord wana na kotanga kombo ya hotel wana te pa boyi Regina habité ngana kota hotel tabi mais ez hotel ya munene habité ngana ke na hotel ya ba fie bele basala kandengo wana to yo kaka o tenga na kota hotel te so lingi na ndaku na yo wana ndaku na ngandenge nini Regina aboyi makambo hotel ayebisi Daniel ke no ngana fanda kanga muko problème te so lingi to solola yaka na ndaku na nga to ko sola kitoko y a pas de problème ce qui est peut-être ce qui est normal asa na yepe na mobali te boya problème te mobali na Daniel ça va demain yango ba kutaki week-end non si ba passer rendez-vous demain dimanche wana Daniel pe aye et pas ya Regina aye pas Regina balier Regina Lambeli Daniel balier donc moi c'est tina poko pe donc d'ailleurs Daniel alala ki wana d'ailleurs si Daniel ala mutu kwa kitoko ya bien penadoki benga ngoni ML Mercedes ya noir très bien aïe ngo pa parquer wana boyebi ka ba congolais de basala kadom africain ba mona ke azimo mobala bien quoi mobala bien ba mbongo ba nini car est parqué devant lupango et parqué devant lupango na balabala wana akoti basala ki wana butu mobimba feti est-ce que komi bokomi ce que bien otelanga ba j'aime ko telanga ba j'aime partager mission partager benga ba jeune fille ba ya basi bokota boya koyoka lisolo ya là d'ailleurs c'est très compliqué bon ça ngai plaisir ceux qui te commis 45 000 abonnés tata pelenda na joie voilà vous allez nous motiver ya koluka ba histoire avantage pour la kosunga bino kaso bo s'abonner te ezo pesa ma bolembo est-ce que commis c'est que bien voilà Regina na Daniel butu mobimba fait titi na tongo bala na tongo rappelez-vous que c'était un dimanche si on a tongo lundi wana mutu na mutu ifa avage na occupation na ye ça qui me Regina atali bongo secrétaire quelque part et Daniel paye à s'occuper ba business affaire na bango businessman obi lundi no fois contrat ki musala alors par respect ba comme na tongo Maya moto pe bimarate Regina moi si a chauffé mai kaka nde zalaka ateli po appartement oyo Regina no fa na zalaki na douche na kati
Atieli Daniel Maya moto ne surtout wana bon chéri kena sokola so comme ça ngapela sokola tu me déposes au service et boy ok na yo ça va y a pas de souci. Régine atikali na chambre. Daniel abimi pe bou abimi. Akena esoume papa. Na esoué main torse ni. Quand on a le papa à côté de la salle de bain à quelque sokola. À sokoli en principe mutako sokola 30 minutes té. Et surtout jour ya musala. Lundi boke de musala et puis mutako c'est la sokola. Daniel Banda Kotaki na salle de bain. 15 minutes, 20 minutes, c'est pas possible. Oh, 20 minutes, 30 minutes. Regina Abi, non, c'est pas possible. Abimi, Abelelié, Daniel, chéri, Mouton di maté. Mouton di maté. Si Daniel Regina a poussé dans la salle de bain, a tel to il peut y mouvement ya mai, ce qui mouton chocolat tonini. Si il a bangi. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui m'a besoin 30 minutes de maté? Tant que tu as kalito iboué, a oki bakela ta mon côté. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? A beti porte rien. A beti porte rien. A bangi a kaliti peut mbala piquer Chris na katolo moko boy. Regina a fungoli porte. Tant que Regina a fungoli porte a koti boy. Amoni mutute. Amoni mutute, Daniel Azate, Amoni Essume et Kwen Mabele. Oh. Mais Daniel o aki wapi, abana ko sokola. Akena salon abimna salon, mais a salon wapi ponga fona mona awa Azate, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nini boy. Ma écoute ba sokola te kaka ndenge zalaki. Mais Daniel o ba bengi rapidement. Tondenge nini. Azongi na chambre mais ata la bilamba Daniel. Bilamba Daniel na chambre na yewana ezaka kandenge ezalaki abi finalement c'est quoi? Abimi. Et pesi mutuko sabi qu'est-ce que moi je vois là? Et pesi obanga abi muto aza fantôme limwe to ndenge nini? Mbamoko Regina gangi. Nakufie webi ba Congo Kinshasa ba Congo Brazzaville Bangola soki mutabel ndengwa esenga ba voisin ezaki déjà ba 6 heures déjà. Ba tu ba nini Regine ni ba ebi Regine ba ebi ke asana na copain na ye ba tikala mo na copain timba so mo na copain ye ba ebi atali be car pesa libana Mercedes ba tu ba kanti lokola copain na ye azobeta ye. Mais comment copain o ye ka le londe ni ba do beta mwasi boene ni ba na quartier Basiliki do Basiliki. Fongo la porte, Nini, qu'est-ce qui ne va pas? Regina Nini. Oh non, Daniel, la télé maya chocolat, à quel chocolat kuna 10, 15, 20, 30 minutes, azo bouger te na ina donc na porte boye, na yo makela mai, na yo kelo moko te, na kata kutu a piquer crise, na fungoli boye, na moi Daniel azate kaka chemin na se, mais atika ki bilamba na chambre. Na geta na chambre bilamba na ezali wana. Bilamba eza na chambre tokei ba la quartier ba benga indi ya kosakana te. Ba kota na chambre boye esika oyo Daniel atikaki bilamba na ye na mbetu bilamba ezate. Mais Daniel, qu'est-ce qui ne va pas? Daniel o aza fantôme. Aza nani? Azu ayibi bilamba ki mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi aza na moi ton nini. Le pesi ba qu'est-ce que bon ça va to malibanda to ke ndekota mapango ezalaka moyen mutu ko na libanda na kati zate ba parka kaka libanda wana batu ya lupangu ba bimi na balabala chose grave bakuti mutuka ya Daniel ezawana mutuka ya Daniel ezawana bien bloqué. Oh. Mais mutuka Daniel eza Daniel ki fongo les wapi zonga Regine azongi kuna batika fongo likola mesa amoni fongo la mutuka likola ya mesa tika batika kiango azu fongo la mutuka akomi ko bangi bali ko lekela yi asokoli kutana note bake ba fongo di mutuka
bamandi koluka denda kata mutuka yaya yo koluka muna kata mutuka okomona teke zape filmer te mutu ala kata mutuka te bafungoli mutuka rien bafungoli coffre nsima rien tango bafungoli kapo yaya mokili oyo eza makambo yaya mokili oyo eza na makambo là d'ailleurs c'est très compliqué hein? C'est très compliqué moi je vous dis baya basi surtout baya basi bataka victime yaya salaka angele salaka angele nazo ko insister tongo midi pourquoi yaya kobimaka te sans pour autant osambela losambo efutaka yaya losambo epolaka te o losambo epolaka te yaya lobaka makile ya Jésus Christ sa brillant liboso na yo na sima barrière po munguna longa te yaya ata atake ye oyeba ndenga ko remonter panto wana est-ce que komi to so la pembe ya botelanga ba j'aime ko botelanga ba j'aime telanga ba j'aime ya partager mission surtout bino bat o botela ba jeune fille basi ba bimi na ndaku ba fanda ka bango moko qui te dit que ceux qui jeune fille na fanda ka yemoko jeune garçon ba fanda yemoko alors yo osa sous ta contrôle a été tué parent tu dois contrôler ta fille ou ton garçon est-ce que komi to so la pembe mama emezola telanga j'aime mama emezola partager vidéo to partager vidéo Trésor Pindi na Madrid partager vidéo yaya mbote na yo Socrate Ilumbu à Canada mbote na yo on est ensemble Socrate Ilumbu les rassembleurs je valide est-ce que komi c'est que bien famille Ilumbu mbote na bino papa Fisto ba fungola kapo ya liboso batukuta tala nguma munene alingama na moteur nguma mutu ya baliki nguma dana na baliki nguma boyebi na ba quartier mususu bato ba teka molimu malali yo ndongo za wana okaito ko banga yo wana ba voya quartier do yindi ya kosakana te yo oyepa mwasi ozana no Mario ole mamwasi pa na yo lego ya pa mwasi ole pa mwasi et puis okene ko baluka nguma yo koyeba lelo awa tokolamba yo bana quartier bazwa nguma wana bakanga nguma bakata nguma mutu bref balamba nguma wana bana quartier balie moi je me demande balie nguma wana siko eza ndenge nini irapelenga histoire oya mbwa oya aliaki mwana na njili wakati kata bwa bebe wa batanjili wana tangu bakon ba yankia quartier basai nini bakangaki mwa badama mbwa wana wala utu mbwa baiba zaka mais ko nguma na mutuka mutu kolo mutuka a disparaître Daniel azoyo kanate yaya mutuko swa solo ma victime ebele za la kaba ya basi peut-être ba yo kakate atolobele nasi mobala bien donc ba pour bango esengo ba mona mwa mutuka Mercedes e parquer libosa lupangu ba yeba ke génie pe yepe atele msara mituka na liban na daku et génie pe akotaka ba mituka na quartier yaya mobala bien no surtout à mobala bien est-ce que komi mobala bien no surtout à mobala bien to so la pembe. Bref, tant que la quartier va l'ambien d'engouana, qu'est-ce qui va pas donc y à disparaître et pesikoyo Regina Kobanga. Oh ça revenant est-ce que bama solo auto yo kakaka do ala na revenant ça libo et panza ina quartier que Regina bon fiona akota sika la quartier asi mo Regina kasi ala la gina mutakufa te mutakufa zonga kutu mutuka na yangwala timbila mbila zo mutuka wana mutuka wana esala 2 mois na police 2 mois na police yoka na lisolo mutuka ale kenda wapi na wapi lisolo ya botelanga ba j'aime comment partager bref sango pendant ndengo wana mutuka na police ya jango akena nguma wapi nguma bala karate ba boya opesa nguma lia nguma wana bref c'est tout et pesi siko original mo Kubanga akoka kilisu kofanda ye moko te abengisi mo muninga na ye moko avant 6 mois 2 3 jours 4 jours tango tension kiti Regina azongeli musala na ye abandi kokende musala 2 semaines après
Regina akendaki musala aoki moma malaise fatigue bonne moi mutu pasi ya kebaka na mutu pasi eza normal mosama mutu pasi so mu eza makasi to mutu pas mais soki mutu pasi komi chronique ya makasi wana omeli bakisi esimba te ezala quand même peu dangereux. Est-ce que komi benga mosali na nzambe rapide asambela mpona yo tolobika basali na nzambe ya solo baza ebele na esaki bino solo na besoin ya prière ya ofele ya mbongo te benga biso tokotia en contact na apôtre Charlie Mubeli ya akosambela mpona yo ya pamba ya ofele te akosonga ta RNT tolingi so basali na nzambe te basenga mbongo te. Et puis na so ko avertir bino lokongo oyo soki bomoni homme de Dieu to mutu moko songolo to yambie awa na radio lokoli pona sunga yo soki asengi yo mbongo obanga mambongo tokoti na business ya bato mosusu te mais zwa kata peut-être ya koinforme biso kotuna biso so tokosala suivi kokende te kuna opesi mbongo bobebandi bino mbale oya kozongela biso wana tokondima yango ata soki moketi toza clair. Est-ce que komi tosoli pembe opesi mbongo kuna biso ozalaki te ntango ekobebela bino ozongeli biso tuna landelanga tetete ere yango est-ce que komi tosoli pembe voilà. Regina yoka mutu pasi makasi asengi nzela na musala azonga ndako ba permettre Regina azonga ndako anofa na ye moko n'est pas azonga ndako Regina asala 2 jours azoya musala te effectivement bana carte monnaie pe Regina azongi parce que akomaki net objet ya moi moquerie na curiosité non ora oyebi solo wana oyo sero wana alala na mtakufa wana oyo mbura batari bazwaka jeep wana bakenda na wana police ye wana te ye wana azaki penda so à l'aise penate parce que baki mingi soki akotira akoti na ndako ya kotandako alors abanda kisuko bimaka penate régiment ka mutu passe azonga asala 2 jours 3e jour bato bandi koyoka mwa solo moko ya kopola ya bien te solo kopola bien te nini boy bako biteme solo zo utarapi solo boy nini qu'est-ce qui ne va pas kaka bato za kama solo ko to zo utana ndako ya Regina mais Regina pe banda kota na ndako abimarate nete ake musala te abimarate boye bino ba quartier na balupango bafuta la gebele ezana bato musu basala rate bamona mouvement bato surtout et puis na quartier obona motu musu ayebi mouvement tous les motu obo sala Regina abimité. Est-ce que Regina koufité? Est-ce que bon akokufa pe po yebutu abimaki na mutu akufa donc machin babenga mbilat non tozoyoka solo ya malamu te mais fi oyo oyo abimaki na mutu akufa oyo mutu kana eza na police kuna tozomona ete bana kotaki na ndako boyebi ke osana droit kobuka ndako ya mutu te ata oza ko lupango foka mbila ya babuka ndako ya Regina bakute na chambre Regina déjà akufa azobimisa solo parce que anga bana ko se décomposer déjà batu ebele bakufa na ndako boye yango na komi tunaka est-ce que habitude oya batu kofanda ka bango mona ndako ezaka malamu ozi musala ofanda yo moko est-ce que oluka ba mutu te ata kutu ba makindogi te ba mystère te mais yo moko fanda yo moko na ndako mabepe ko ye te moi fièvre ba nini boye soki moi mutu aza akosa moi secours obiki mais yo moko nde ko sa moi mabe te ba ekota la Regina boye Regina aza ya kokufa presque une décomposition déjà bataille na téléphone na ye ba mona ba appel ya ba camarade na ye ba appel manqué à 2 jours ba benga kaya ya makati kaka ndeza ba bengi numéro suka boye camarade no abenga ki wana nini tala to boni Regina kufi camarade bandi ko lela leso to ba ye wana so bref makambuto le ka wana oyo Regina lala mutakufa abetela ta mama na bango te bana basi bayaya basi bana motema makasi likambo ndengo wana okobot ata obangi papa po abanga papa okobetela ta mama te baluka solution pona yo tangu camarade ya Regina a informé la musa Regina kufi bakuti ya kufi abengi pe na famille na Brazzaville que non Regina kufi babandi ko lela ti leur maman était obligée na famille ba yati na Pointe Noire ba ye basali ba modalité ba ko sala et si ça va
bazwaki ebembe bakenda yango na Brazzaville bakundi tango esili kaka nde ezalaka baloba makambo sur mwana oyo akufi ndenge nini. C'est ainsi que camarade ya Regina oyo tokotanga kombo na ye te abetela mama na bango lisolo mpo moto apesi lisolo tante na bango abeteli ye lisolo ndenge na abeteli bino lisolo awa eza nde boye ebongo mpe na bino bana ya mikolo oyo likambo makasi boye okoyebisa baparent te. On allait trouver une solution. On allait trouver une solution. Bon, mutuka ngo o police azwaki eza wapi? O mutuka wana ezaka na batika na police tilelo. La police allez famille, ticket Pointe Noire. Ba comment la Pointe Noire, ba kenda esika ba paraka mutuka oui. Police eso mutuka ezali to getalango. Sika otaki yango na libanda wana. Masima. Côté bakanga mituka batura baki batala boye mutuka wana ezate za rolimo. Mercedes wana ezate. Mais Mercedes wana ezalaka awa te. Lobi kutalaki awa nani aju yango tala kunseki tala kumamba. Tala mystère. Likolo ya mobali ya bien. Yaya. Kolinga te mutu nyoso amema apesa o lift. Ozokende wapi? Na mema yo te yaya soki mutu te. Soko yebi mutu wana te salaka attention ba ya basi. Là d'ailleurs c'est très compliqué yaya. C'est très compliqué. Ba parents mamoni yango non ça ekomi ndenge mususu. Tokotika boye te foto kende koluka. Ba parents bakenda bake kotalisa. Kaka na Pointe Noire wana. Bakenda batala ba cérémonie ka des batala bafuta batala babi oh oui kaka nde bo penser wana eza ndengo wana. Mwana mobali oyo azalaki mutu ya normal te azalaki mutu ya oyo akufa. Azalaki mutu oyo akufa. Abade koluka sacrifice batu bakufa babimaka moko ndengo wana bayaka na mukili e amonaki mwasi ya kitoko aye ndenge ezali wana na ye ya kozonga ekokaki donc il fallait qu'il azonga bien avant yaya yo za olanda na mwasi na mbetu mwasi ozaki mwasi moka ya même jour watu mobali moko boye okomwa olukie boye na ba 5h azate akoti ko lettre na ke musala rapide tunate ki aza mutu oya kufa ya revenant to penir yesi ko na ite so sentiment ya Regine lekaki aleki na pongi ba moni na moi tanga akoti na toilette alimu ya toilette eza esika mystique oya ndako ya libanda sika mystique tala lisolo esili wante yoka siko mama na l'histoire bazongi siko esili ba camarade ya Regina basongi no musala bango ba camarade ba jeune fille n'est pas moko weekend balingaka mingi okende ba boîte ko na ko se relaxer yaya bakenda boîte jour moko boye ba continue na boîte ba vandi bon ba ne ko ya ba komi libosa boîte ba tei mpa pemene ba nefa mike ba mona Regina camarade na bango accompagné de deux garçons Regina na katikati bazokota na boîte de nuit bazokota na boîte de nuit voilà Regina babanga pete papa fiston tant bakoti bango bakota na boîte bazoluka bamona Regina te bavanda bango pe wana moko boye bamona Regina zo bima na boîte wana na mbali wana bakili tala Regina yo wana mais est-ce que ça Regina ou ça toza Regina te bamona Regina 3 fois na boîte na ba garçon wana au moins ça tebisio ya salaka attention to kenda boîte okomona mwasi kitoko mwasi azongenga oyebite mwasi oyo azanani njoka za mutu akufa aza revenante to betela bino solo awat mutu akufa ebembe na morgue me ba moni ya na masanga na boîte to betango kena soko mona solo ça chaîne na biso ya tango esalami 3 fois ndengo wana alors camarade ya Regina elle était obligée à kobenga maman à expliquer maman on ne comprend pas. Ceux qui tombent dans moi copo na bandinga, to mona ka Regina na mibali moko boy. Bozo mona Regina c'est quoi ça? Allez, maman na papa fami bakita lisa susu. Bazonga panganga wa. Kanga na abi oui. Esprit na ye izana na Pointe Noire na no kiite. Ifa cérémonie. Mutu wana juillet. Azalaki na intention ko joyete. Alinga se penaka atika mais lokola croit que ça ndengona isengaki azwa Regina akende na ye. Regina des ali wana o bokundi wana poso ya pamba akomisi ye travailleuse na ye lokola Regina azalaki secrétaire ayebaki makambo akomi asiko secrétaire ya mbali wana bayaka pe ko duma ya donc bakufa bayaka pe ko duma
témoigner ça solo. Il nous faut des cérémonies. Bakenda basala ba cérémonie nanda ku ya Régine Esikala kiwana baloba Régine abimaka lisuté. Tala lisolo ya Régine to bomela ku yango. Papa Fiston beta lisolo pona opénie ba jeune fille. Ba wel sera mobali ya bien te. Lisolo ya Régine oyo. Ete yote. Yom to lingara mobali ya bien. Yom to lingara ba pesa ko lift pa ba memaka ono o déposer nga na déposer on dimi. O mobali ya bien. Est-ce mobali ya bien ko zanga mwasi? Tala kutseki. Tala kumamba. Mwasi kama mobali bien sukaka. Yo kendaka boîte de nuit, topekisi yo boîte de nuit te, mais salaka angele. Kozwaka mwasi ya mutu te, mobala mutu te. Ko lingaka mwasi to mbala boîte de nuit te. Est-ce que komi? C'est que bien. Lisolo oyo isuki awa. Soki lisolo oyo sepelisi yo te, partager peut-être ko sunga ndeko moko songolo, esika moko pakala tangu yo oko partager. Ne ratez pas ce grand rendez-vous tout à l'heure là, à 20h10, heure de Paris. Vous allez bongo ma solo na équipe choc na parlement choc et pas wapi papa ya boanya ba mpesi ba ndimi ko sala ba umbu na bino ya koyoka ka ba doléance na bino tinda doléance na yo tinda problème na yo to kosola ngo kuna elongo problème nyonso to sala ngo te ya coupe na yo benga to kosola ngo to kotanga kombo te me to kosola pour epesa yo moi idée oyeba le kamu oyo okosala la vie. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap chap. Et tada.